Bien, chers amis internautes, mbote na bino balandi à la voix du peuple, ba oyo bolingaka la voix du peuple, ba mbote na bino place bozali, ezalinga ebongo Shekina Esayo, chroniqueur ya la voix du peuple. Lelo toli bino sujet moko ya bien, koyeba pourquoi basi ya mabala bakomi koluka kobima libanda, yango tozotambusa micro, koyeba pourquoi basi ya mabala bazobima libanda. Suivons-nous tout juste après. Merci. Merci beaucoup. Toujours la sujet d'Abisso Nazana, papa Langa Pembeni. Bonjour papa. Bonjour mademoiselle. Papa, comment nani? Papa Gabriel Mokolo Lopango. Papa Gabriel Mokolo Lopango. Papa, tu as remarqué, si j'ai Abisso ça qui tu as remarqué que les lobas mabala ba comme tricher. Pourquoi papa? Bon. Première nani lobas mabala bazo tricher. Ils ont d'abord les hommes, les maris. Le comportement à mon bali, ils ont salaké, ils ont même bâti, tricher. C'est-à-dire les femmes souvent les font par vengeance. Hein, ça c'est vraiment le premier point qu'on va sur 100%. Il y a donc au moins 80% des femmes qui agissent par vengeance. Pour mon bali abimina, moi si mon boye, toi mon quelque part, il est passé décidé abimanaï. Bon, deuxième chose, il y a aussi les amitiés. C'est-à-dire, souvent, quand on grandit, on a un ami ou un copain avec qui on a vécu pendant longtemps. Et puis, après des années, même étant marié, quand tu le retrouves, tu vois un peu, hein, on croit peut-être que non, bah, écoutez, c'est comme à l'époque, hein, et puis Tomeka. Voilà, c'est un peu... Dans le deuxième élément, yango. Et puis, troisième élément, et Ali par exemple, je peux dire que c'est l'insatisfaction de la femme dans le foyer. Insatisfaction, ce n'est pas vraiment l'argent, mais surtout du côté sexe. Donc, la femme n'arrive pas à se satisfaire comme il se doit. À ce moment-là, elle profite de cette occasion peut-être pour aller tirer un petit coup ailleurs. Et souvent, ceux qui accueillent, ceux qui ont intéressé Mingi, en tout cas, elle prend goût quoi, à ce goût yaroken. Mais ceux qui ont peut-être que bon, là-bas ça ne va pas, elle rentre peut-être pour essayer encore avec une autre personne. C'est un peu les trois éléments. Suko papa, oh, quand on bazala qui va fiancer, moi c'est mon bal tombe qui va fiancer le temps na bango. Mon bal pas bande ko certifier moi si. Ayebekte ki mba mando certifié parce que lelo ababala na akoma ko déconner libanda. Bon, actuellement, homoni fiançailles, ce n'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, fiançailles, monsieur Zomona Bato, 2 ans, 1 an, non, bah oui, parce que baninga bazo balana rapidement, on peut envoyer les babalani. Et puis fiançailles peso qui peut ba âge, hein. Bah monsieur Zomona bon, moi personnellement. Je peux conseiller aux jeunes, fiançailles, une fille qui a 25 ans, à côté de la fiançaille, pour elle a 30 ans. Cette fille peut réussir dans le mariage. Mais ceux qui ont moins de 25 ans et qui a commis 25 ans pour Abala, souvent, bah, échec yaka. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu vas pressé, il y a Kobalana. Bon, et puis, c'est pas facile, hein? Dans la vie, au monde, pendant 10 ans, 15 ans, ça devient aussi parfois dégoûtant. Hein? Et on est dans la non, je préférerais encore cette face-là. C'est un peu ça. Si que papa pour nayo, moi c'est bimalibanda tout zamalam. Bon, généralement, moi c'est bimalibanda parce que la femme c'est même le foyer. C'est même le foyer. Et tout le monde a rendu mingi. Parce que moi, je me dis toujours que les femmes sont plus infidèles que les hommes. Vraiment. Mais elles sont plus secrètes que les hommes. Vous voyez pourquoi? Parce que les femmes ont toujours peur de s'exprimer, de s'afficher. Vous voyez? Alors, l'homme, à ça, là, on va encore, bon, moi, c'est dans la monnaie, on s'en mais moi, c'est encore ça, moi, c'est ça, avec discrétion. Mais je peux vous raconter une histoire. Moi, Simoko, pendant les fêtes de maman, na mobile nae, moi, ça dit non, mais à qui n'a rendez-vous nae.
Mais il fallait passer d'abord par les marchés, avec le Salazan. Papa le dit, bon, papa bien accompagné, moi c'est un limite. Accompagné est-il à marché. T'as pas commis à marché. Moi c'est à côté de marché. Est-ce que mon bel a marché? Non, il est resté dans la voiture en train de lire son journal, tout ça. Mais moi si on a accueilli et pas à moninga na katia marché, ah bien ma chérie, achète-moi ça. Et puis de l'autre côté, elle prend la moto, elle est partie se satisfaire. Après, avec Ozonga, combien ma chérie, comment tu vas? J'ai fait beaucoup de temps, tout ça. Mais elle vient d'ailleurs. Tu vois, c'est difficile que mobile à lire yango facilement. Vous comprenez? Mais bon, nous les hommes, les femmes étudient plus les hommes que les hommes n'étudient pas vraiment les femmes. Moi, c'est pas mobile, même si à auto salama bé tant azoya, moi ça voyait pas. Donc c'est un peu ça. Siko papa, okoyi c'est biso ba conséquences ni o ekoko sala ki. Ekoko sala mwasi o ya bimaka libanda. Conséquences ni nango un jour o ekoko yi la fille wana ba o ba malibanda, ba conséquences nango. Bon, première conséquence, c'est un divorce. C'est-à-dire, quand les maris remarquent que moi, si je suis malibanda, tout ça, en tout cas, la chose, c'est le divorce. Bon, deuxième chose, tu vois un peu aujourd'hui, il y a des loges. Il y a des loges, et les gens utilisent les femmes mariées pour bango. Et puis, troisième chose, peut-être il y a la maladie qu'on appelle les sida qui tournent là. Voilà les conséquences. Sikoyo, lelo papa, tokoma mona, mobali, a comme ça moi si rideau andako. Aso ma traité moi si, ko finga moi si, ko sala ba bêtise banda. Parce que moi si a se décidé que akene kalibana pona ba bêtise à mobali. Pona yo. Et ça ma bête malam, moi ça décidé bongo. Moi si yakende libanda azonga pa na bango. Donc abimane akesa yepa linga libanda pour mobali azo sa ba bêtise na katanda. Bon, effectivement, il y a beaucoup de femmes, comme je disais tout à l'heure, bazo agir par vengeance, n'est-ce pas? Mais ce qui moi c'est à supporter, c'est pas pour rien au monde bah foyer où tu trouves papa commis à 70 ans, moi aussi 60 ans, mais ils se sont supportés, hein. C'est pas pour rien que va comme on a âge. Donc on demande plus aux femmes de supporter. Parce que quand la femme supporte, le foyer existe. Hein, donc les conjugales peuvent durer vraiment jusqu'à la mort. Mais parce que moi je me dis toujours que c'est la femme qui aime l'homme et c'est la femme qui refuse l'homme. Vous comprenez? Donc si la femme dit aujourd'hui je pars, elle part. Si elle dit je viens, elle vient. Vous comprenez? Donc c'est la décision, c'est la femme. Les gens croient peut-être que non, parce que j'ai dragué cette femme-là, tout ça. Non, papa. Arrête-toi là, hein? J'ai mes oignons ailleurs. Vous comprenez? Donc la décision, impérativement, ça vient de la femme. Parce que papa, moi, conseil pour na ba fille au babi malbanda, moi, conseil, bayoka, pas me camper que changer, conseil, non? Bon, mon conseil est un peu difficile. Conseil est un peu difficile parce que le loi en matière d'amour, est comme très difficile pour conseiller les gens. Vous voyez? Moi, je me dis, par exemple, moi personnellement, si je revenais dans le jeune âge, je peux avoir les enfants, mais je n'aurai pas une femme à la maison. Ah, pourquoi? Ben, je vais vivre seul. J'ai une amie ou une maîtresse avec qui on peut filtrer, tout ça, et puis ben, j'ai mes enfants, c'est tout, pour ne pas être dérangé. Et je trouve que c'est la meilleure vie. Et c'est comme les femmes aussi, hein. Moi, si à Boti, bon, après, ah non, moi je vis seul, hein. Alors, mais je trouve que la libéralité, on est cause à la bien. Mais bon, je vous conseille pas ça, mais moi, avec mon âge, je vois que c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, bah, tout va dire qu'il faut aller à alliance pour bâtir tout le monde, hein. Bon, ce qui fait que je vais demander aux filles, comme tu veux de l'alliance, ce qu'on dit bien, il faut rester avec les gars. Donc, il ne faut pas aller ailleurs. Merci beaucoup, papa. Bien cher amis internautes, nous continuons toujours na otamusa micro na sujet na biso koyeba pona nini base mabala bazobi malibanda. Dès to moi maman nzela to ngi to yeba pourquoi base mabala bazobi malibanda. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Nasha. Kombo nani? Nasha. Tanti Nasha to ngi to yeba. Tokomi komona na mabala elelo, moi si abali mais après quelque temps a communé ko bi malibanda donc kozona yeba makango. Yongo to yeba
pona nini neti yo boy mwana mwasi babali yo batio na ndako mais après quelque temps okomisu ko bima libanda pona nini ezo sala mabongo. Pas de problème. Problème eza nini? Moni mibali ba social na bisoté. Mobala koroya dozaki na ki fiancé tozaki bien, ondo bombelanga le côté. Mais tant au kotinga na ndaku, ba réalité changer, ba vérité changer. Donc yangwana er mo esa ba infidélité ezo créer de temps à autre. Mais ceux qui mobala za bien pas moi si. Ce moi ça la bimika à libanda c'est que donc ils ont un problème spirituel. Ça yango donc eza pamba. Donc maman Nacha pona yo basi bazo malibanda eza pona infidélité ya mibali. Oui, ya pona infidélité mibali pour ozaki na mibali pour mbala bala pour ça qui fiançailles. Na ki fiançailles na bosala ki mobali anoko yebisa onyoso ah maman na kenda ki boye na sala ki boye na sala ki boye. Pourquoi tant comme na ndaka libala yo tenga na libala. Pour nini yoko bombelanga biloko mususu na ovanda boye ah mobali na sala ki boye ana boye yango ezo causer ben infidélité et ana mwasi mususu donc tant on est kokola donc ba germo biloko moboye yo tie libaya nga platie libaya donc même on peut tant que yo zo vivre na ye bongo ye pas même on a libala alors que ce cosa social na ye ozo partager na to partager sur 100% té ata soki 80% partager na ye donc so ka sala ngo lo bata musa pour ma famille. Donc pona yo oza d'accord na basi oyo babimaka libanda so babali bango nazo bien naza nanga d'accord te so naza d'accord ntamusunga na obememo si mabi te parce que olobi nini oti koloba ni tout à l'heure là oti oloba nini ke eza pona infidélité yango basi bazobima libanda yo za d'accord pona ngo. Oui na d'accord pona yango. Donc moi si akoyo ko bimane libanda soki mobali pa bimi libanda mais Paul il y a aussi la pas être aimé ngapi na être aimé. Ah bon. Au sexinga wakasi vraiment siko tolingi toyeba tolingi vraiment toyeba neti yo bolelo babali yo mobali asali fête monde entier batu baye na fête na yo après quelque temps ba moni osuna mobali mususu omoni te eza soni na boité tango yoka mobali fo ba yoka pengati po mutu balobi bien synonyme ya mutu fo bima libanda c'est que bolingo etambola tengu. Donc si on a bimi libanda c'est que ça ne va pas. Pour na robi malibanda jamais le bas qui na yango na zo biso que c'est na problème moko boy. Ça yango na ko bimi malibanda te. Donc yo so mobali ya bali yo aomi akomo sabilo mombo ya mabe orobima na libanda. Na osala ngo toi ba être humain. Pour na mokito zaka mi balé. Toi moi si na mobali. Donc toi ka mi balé. Donc hier zo sala ngo elo on est ezanga pour na sala ngo. Pourtant ya osala ngo mo ngo mabete. Donc on a son nom ma bête mais aux moi aussi oh wala makama antiquité ata yo moko tala lelo vraiment yaya wala ba antiquité dans la kala mama ozo banga chibaou o banga soki nini mais balobi ba ebisi biso ke moi si aza muto abomba ndako donc moi si so abimi libanda akomema malédiction na ndako est-ce que c'est solo pas de problème eza bongo mais surtout on va divorcer ça me belé il dit à quoi. Divorce ça me belé poani. Et là moi je me soko supporter te infidélité on a moni que to kabwana biso kaka na lukana sana nga vi na nga moko boy. Asala ngo poani. Po mobala na motema moi c'est pas na motema. Et ngala c'est que to boyite moi si faut bomba donc asa donc aza mama za na motema. Motema mama za na sape motema mobala za na. Donc ozana d'accord na basa na babima libanda. Oh oui. Donc arobi malibanda par rapport ya likamoro boy. Abi mapamba te. Merci maman pour un point de vue. Est-ce que conseil nini européen na basa babima libanda conseil ni européen bango. Conseil nanga eza boy. Ezate que nous encourager basa mabala babima libanda. Et la question que ceux qui papa nanda ko zaka na yo bien, azaka na yo bien. Ça ne sert à rien babima libanda. Mais ozang sana maloba. Eh loba kasi omoni à partir na yo et belé baza ba problème na kasi bandora mabana na bango à partir na yo ba koki kozwa 1+ na oyo koloba kasi yango na lobité et donc ni ceux qui mobala za na bien boa bino bien boza à bon terme ça ne sert à rien olinga libanda po onyo so kozwa libanda za kozwa na ndako donc eza bongo conseil ngana ko pesa yango wana. Donc pour la maman Niclette, alobi nini, ceux qui mobile abimi libanda pesa ni bima libanda. Voilà pour la maman Niclette, c'est ça non? Non, na lobi te que ceux qui mobile nini, ceux qui mobile
azana infidélité so mobali azana infidélité puis l'accent infidélité yango la lobby boy hein opposer une question bien et là on est pour ça rabat c'est mobali malibanda yan lobby peut-être mobali za socialité envers yé vis-à-vis tam soutan bazala ki na ki fiançailles bazala ki bien abanda ko bombele le côté donc moi ça remarque que mobali ne bazala ki na aza subongo te nde mobali a changé et là ba film soit kola ka ba na ko kola vie mo boye yo tie donc azara nango donc yango mo la ke sala ka bongo na sens ya bongo. Merci maman Niclette to boti kolanda maman Niclette a pesi point de vue na likambo etali ya retricher libanda pour na basi ya mabala et maman Niclette ezana bato bazolanda yo monde entier bambote na ba oyo yebi pe numéro de téléphone na ba o ba osepela ko benga yo. Merci na pesi ka mbote na bato nyos ba yebinga o ba kozwa chance ya komona nga comme nga na cha numéro nga 089 84 15 520 089 84 15 520. Merci maman tout c'est peliming. Ouais, cher ami internaute, quand tu as vu nos sujets na biso ya lelo, tozolo bela mingi ndenge ba femme mariée ba komi ko bima libanda parce que to yeba ki kala ezaki soki omoni na couple ezaka mingi mibande ba bima libanda mais lelo to sali remarque to remarquer que ba femme mariée ba komi ko bima libanda ba komi ko mibali ba komi ko tikala basi na ba komi bima libanda yon tozo tambusa micro naza na invité na ngai pembeni nazo poser ba question to lobela sur ça sans plus tarder. Bonjour maman. Bonjour. So ba koyeba kombo na yo Mama Betty. Mama Betty quand on dit koloba tozo lobela ba maman ndenge ba komi ko bima libanda ba femme mariée ne bazo bima libanda selon point de vue na yo na likambo ezani ndenge ba maman bazo bima libanda Ba maman wa bima libanda bazangwe banzambe. Ba maman bazo bima libanda ser Betty lobi eza parce que bazo ba yebi nzambe te mais to yebi ke eza pela ba maman mususu basambelaka na bongo makasi akendaka pe église mais azala mobali mususu libanda azapi na mobali mususu na kati ya ndako ozomona te aza yebi na nzambe mais azo bima libanda Aibi nzambe mais aibi grandeur nzambe te. Wa aibi grandeur nzambe mutasimbi ndako eza mama. Soki mama donc mama la ndi mama papa aza mama ti. Donc pour la maman Betty à lobby, ce qui maman zola na makambo papa, c'est qu'elle a vraiment maman té. Maman Betty, yo zala na una place na ngai, lelo soki olingi mobali na yo azo se comporter mabe. Mobali na yo aza susu oyo yeba ki liboso te. Mobali na yo akomi ko changer ba bizaleli. Ma azo ki maman Betty azo ki yo la tara bien ozala propre, mais era kotisi na ndako na ye abotisi mwana. Abosani ke maman Betty azo ki elenge azo ki kitoko azo ki na no aboti te. Okoki ko sala ni na mobali ndenge wana tant que abali yo mais akomi ko faire souffrir yo na ndako. Sora azara na nzambe oteka makanisi nyonso na nzambe nyonso telelika nzambe en tout cas nzambe a mettre nyonso aoyebaka kosoigner donc bozongaka na bon terme parce que o wana ezaka bamvutiment. Merci maman Betty koyebisa biso parce que misusu balobaki ke soki mwasi azobima libanda ezali a éducation ezalaki te éducation de base ezalaki te siko mpona yo koki koloba nini bamama ndenge wana est ce que eza vraiment manque ya éducation nde esalaka bamama babima libanda. Bon pour nangeza ba perte o ba mama bazwaka ba perte wana donc okoki ko bebisa ndako na yo soko bimi libanda o luka peka mobali c'est mieux que to vandika ko mériter na o wana parce que so bimi na libanda c'est ne lote pour luka nuka mobali. Et bon maman Betty soki ke ozo mobali ngo azo faire souffrir nous a changé totalement à ça so oyo yeba kité oza mutu oza mutema libende te tango bike mobali na linga ki e pa linga ki ngai mais directement totalement il a changé. Osa nini? Faut mo mitala peut-être pe ba comportement na yo mute changer mobali. Yo mo mitala o mizonga nanu ndebo bandaki. Webi mobali lo alingara boy. Peut-être o perturber o sala ngo lisute yango ye akenai. Donc eza ngo pour éducation te ba mama malibanda eza ya non pour éducation te. Merci beaucoup maman Betty pour l'intervention au côté caméra pesa bango conseil ba maman o bazobima ba yeba monene nzambe ba yeba valeur ya libala parce que maman Betty oza mariée maman Betty a le aza mariée en tout cas ça coûte bien le cause mariée o te ya baninga na ba mariée o bazoluka ko bima libanda ko tika ba mibali na bango na ndako conseil pour na bango na pesa ka baninga nga
basi o ba obima libanda na koza mobali asali kamoboye alingi basi aliyepa asiliki yake libanda poko akuma olinga pe mibali ya baninga oseno eloti yuni mtu osali perte ka yo moko oseno eloti conseil malamu vanda kaka zalaka mama surtout so dejo bota nao so meki obimi na okende kolinga mibali mususu oseno eloti tala lobi ya bana eza maboko no mama conseil na pesi bino basi yangwana. Merci beaucoup de continuer toujours la sujet la bino et Beli Toumba. En tout cas, sujet la biso, tout ça la maman Pembel, aïe bisabiso, apé sans paix, conseil na ba femme mariée. Bonjour maman. Bonjour. Tika masina micro. Maman kombo nani? Maman Sifa Marie. Maman Sifa Marie. Lelo na kalezalaka dakati libala mobali nde abande ko déconner, abande ko tricher. Mais lelo to koma komona ki basi ne bakoma ko bima eloni esalaka basi o babala ba tricher libanda mwana ngai na ebite lere ya biso ezalaka te lere ya biso zokola na ba ajoyo to bandi mwana ti ezalika lokoso ya mbongo lelo mobali asali boy ngape na salabo est-ce que yo mwasi ko sa concurrence la mobali moi ça baka soumise moi c'est après moi si fatala ndako ozana bana ozana na mobile na yime mobile be milibande ça eloko mon côté bisu pa bisu ba sote benga ngo yoza monani bendera ya ndako ake pa ya ke meme azui kama me akobosa ndako na ite mi yo siko ko sala conquête mbale pona nini ko milibanda ko kenda ko déborder libanda ko kenda ko sa libanda bo soko zui balari ko pesa mbale eza malamu te mama. Il faut zala mayele ya kovanda na ndako conseil banda epa na bino banda epa na bino conseil mama na pesa il faut que na ngutina libala mi yo mwese kotika ndako na okenda ko tabaka libanda pona nini siko mama elo nizo tinda ba fiwa na basala ngo elo ndetse ba femme mariée ba déconner eza lokoso ya mbongo pe kozanga respect lokoso ya mbongo puisque omo bala pesa ke atondi te il faut akenda libanda ke lokambongo mususu eza malamu te bino basi babala bosa soumise na ndako mobali faut bosa na respect siko bala za mobali siko mama pona ba fi o mibali bazwaka bango ba komisa bango ba papier a komisa le quoi ballon na ye na ndako rideau ndako est-ce que eza mabete abi mapeli banda baba na kindengene baba ndakindengene kutunana mana ngai le baba na ki chi respect zalake même soki bobala bimili banda komisa loke mais yo zaka mwasi supporter kaka eza mama moko mwana nzamba kosala mwasi mobali akokita akotika makamoso pe kufuka mepa mwasi na lobi limbisa ngai oyo zaka sapato monaka mwasi mobali atambola ziba se belebele me mbala moko ayipa mwasi na be pado limbisa ngai na biloko zako tinda ngai te pepe mwasi kamata lungino tiana se pesa mobali no respect bino basi alelo boko mobali aye mobali moko me servir bino basi mobali soki aye bisto balaki mobali aye longola costume parce que maman dans temps na bino bambel babande ko respecter bino bataki ba fidèle mais na temps lelo bambel pe bakoma ba infidèle yango mona sko basi bakoma ko bima libanda à cause ya mobali nde mutabandi mabe bat balobi bongo yonde ozobenga na mobali libanda caractère bino babandaki nango eza susute mon caractère oyo babandaki nango eza susute caractère wana ekobe benga atikanga ketu so baboti bana o kingana na servir yo ngana lembi na ngana misala bosie bisanga mobala ko sanini so akuti kamoke libanda akusana nini o azolongole costume yo azo servir na mesa akolongole ba manzaka ko mama pona yo oyo nzimi no mibali mobala bimane libanda mais moi cité moi si azama si andako mama moi si zala respect pa mobali na yo zana respect même mabe malamu supporter kaka eza mama moko boye mobala ko changer pour faire na bino bien eza tete mobala bibi bonga pena bima boye bo soki ozo maladi obe boboti bana bo ozwi sida botika bana bino nyonso eza malamu tibini bana lelo bo respecter mibali na bino munoko papa mobala za moko yo za 5 mobala za 5 yo komi 10 mais eza malamu te mama munoko oyo ebomaka ebongisaka libala te munoko ebomaka libala okaba na kovanda te makelele kida ke kuna na keno pema omonde bazoki mabino respect na mbali za te siko mama est-ce que okopesa moi en fait conséquence nini et pas ba femme mariée au ba déconner libanda moi conséquence nango après plus tard pona ngai pona koloba ya liboso maladi
ya mibale kozanga libala moi soki mobali abimi libanda azwi mwasi mususu ekende na lembi ndenge na mon lelo kola na télévision je suis fatigué comment t'as kende puisque la caractère no échanger mais mobali abimi mama kokepi wana te tika vanda apesa mabinde soko ya bosani yokolia kolata nde mabe yango wana mais soki nyonso ezali ko kenda pembeni te vanda na yo lia mutokola nga bière na melix okana melix mama ta mobali azobima yo vanda kaka lia na yo kaka supporter mama c'est un des caractères mais mama au moins te que mobali pe ko mima pe moi si malade mobali azobima libanda na lobi boy mobali soki abimi azana manière nini ya kosala eloko zomenga mbali na kati ya ndako ezali nde monoko pe respect ezate mama yo ko mobali azate wana bimna kepa na biso okolata bilamba oyo donc mukirizo ezoganga respect ezate na mobali zana respect soumise balobaka na mobali zana na respect omona mobali kozonga na ndako oyoki merci beaucoup mama où est-ce que koboa comment mabanga moi conseil maman de sa petit conseil né abike moi si ata mobala osa mabe yo vanda kaka to sa de petit conseil né maman mabanga moi mota mukie pona batu baza musika bazotala o so pe pesa numéro ya téléphone pour pesa batu so ba benga o moi conseil pesa moi bien na lobi boye na pesa mama wivini mbote na bianda kuna moi c'est excellence na pesa moi si mwana ngai Asani Mamadou mbote nangina na pesa bakoko na ngamso baivala ba fansia bagabadachi banani bango yose biso ngombote tango na sukiwana no téléphone tete bango na mutute merci beaucoup maman bino mo boto na mama na nganda lobi mama na ngai ya lobi neki ata mobali asali ndenge nini yo vanda kaka donc eloko msuzu ezo boma libala monoko mabe na ki impolitesse ye moko lobi yango en tout cas yo vanda ka yo tosa po bango babi bango batosa ka ya tomba ya zo liana ye ya zo vimba kana ya ko jamais boma libala ya zakaka wana en tout cas to côté toujours na site na biso mbote balandi ya la voix du peuple tozo continuer toujours na sujet na bino ezalinga ebongo shekina esayo et tozo tamusa micro pona koyeba point de vue ya mort na moko na o etali pona nini basi bazobimaka libanda basi mabala bazobimaka libanda et tomoni mama nzela ya onto tolinto eba point de vue ne bonjour maman bonjour kombo nani comment on madame Marlise m'avoue la de bonne madame Marlise sujet na biso ya lelo ezali boye tolingi koyeba pourquoi basi ya mabala bakomi koloka kobima libanda donc ko tricher libanda pona nini pona yo eza pourquoi basi ya mabala bazobima libanda bon ba raison eza multiple ba raison eza ebele ba raison eza ka mon côté bon batu mususu infidélité surtout plus mingi ba mususu akoza la que non infidélité à mobali à supporter en côté à mitali alobi que non ngape nazana moi si nazana no elenge bon je peux aussi le quoi yazo sala ngape na koko sala bon mususu pe eza problème éducation mutu so asi a mesana na ye kaka na comportement na ye ata za place moko o aza calme azozwa nyonso mais akokaka ovanda place monti mususu pe mingi pe za so lande mobali po na intérêt bon comme on dit mariage za pour le meilleur et pour le pur et comme na era pur wana akoka ngoli sute et ça la ke abima libanda po akekoluka o ye intérêt ya landaki donc o ezaki libanda bando monongo peut-être na libanda amona ke onde mususu era koti na kati makambe komi nde mususu et ça la pe bat malibanda donc ba raison eza vraiment ebele maman Marlise toyoki yo mais tozomona makambo komi ebele na kati ya ba couple neti boye maman Marlise oza marié oui naza marié eza par rapport à ba circonstances bat bazokutela ngona ndaka mabala ndezo senga ke babi malibanda oui la plupart donc neti pona yo soki neti makambo eleki na kati ndaka libala ekotindo bi malibanda ah non balobi mariage ezaka na ba rose te ba épine pezali donc toujours ko kangamaka na nzambe wana parce que mutu pe a changeaka
mutu achangeaka non oza libala parce que ondimaki yango pendeti nga ba parents na batuna yaki ngai ondimi okoki na ndimi bon siko d'abord premièrement pour nga mona na sina ndimaki soni pour nazonga sima bon nabima pe libanda d'abord pour na biso ba chrétien na ko sala nguti na ko sala nguti alors faut kanga makaka nzambe ne muta changer bato ko changer mobali wana so boza ba parrain ba conseil il faut reluka tant que olingi mutu na yo o sala ka que boza malamu. Donc pour la maman Maryse, liba les ara pour le meilleur et pour le pur, c'est ça. Oui, c'est ça. Siko ezan ebele bazolanda yo partout dans le monde entier. Conseil ni noko pesa na basi oyo babimaka libanda. Bon. Conseil yo ngana opesa na basi babimaka libanda. Vie eza compliquée, vie eza makambe belé. Tant que déjà olingi mutu, ovaina mutu wana, boboti déjà. Donc, oza censé ya ko supporter makamba mutu wana. Donc, na mariage ezala se moko aza likolo musufu akita. So musu aza likolo, musu aza na se moko fois mata. Donc, ezala ka bongo. Ezate kena o aza likolo e simba na ngote. Alors, so olingi mutu na yo, conseil yo nga na opesa kaka. Faut compter plus mingi na ba qualité na yeke na ba défaut. Pour so landika ba défaut vous vandate. Alors plus mingi faut landaka qualité ya ba côté ya malamu ya mutu. Pour so tali côté mabe ya mobali bo fandate. Alors et surtout netinga na longwe pa biso na ye aujourd'hui j'ai 3 enfants mais j'ai pas l'heure d'avoir 3 enfants. Siko nde na sina boti bon na tika ba na ngami satna kende. Po ba na ba boko po na nya boko la bango. Po na nya zo soin na bango nde ngamo na zwaka. En tout cas vraiment azate. Donc même à tapo na bana oya yo ba uti na libumu na yo donc faut doser. So penser ka ke na bima libanda me kanta me mata bana obite po na bana na fanda makambeze bele mususu ko supporter parce que mi bal ba ko makambe bele. Alors ça le lo mobo o donc muteme suki. Dans ce nzambe te ndeba makambe bele ko maka. Mais donc maman Maryse pour na yo premièrement il faut d'abord mettre Dieu en première position. Première position donc surtout na centre ya libala. Donc faut retirer nzambe le quoi arbitre. Pour son nzambe makambe bela mabe salama. Donc faut retirer nzambe le quoi arbitre parce que tout comme peut mobile pas cause mabe moi c'est pas cause mabe. Alors moi si supporter ba défaut ya mobile na yo, mobile peut supporter ba défaut moi c'est parce que vous êtes déjà ensemble. Donc c'est ça. Maman Maryse, merci beaucoup. Nalité anayo. Merci. Et nabi ke belé ba sepe na conseil na yo et belé ba sepeli mbote na ba oyo yebi parce que les émissions mon corps étant dans le monde entier mbote na ba oyo yo c'est ça. Na opesa mbote liboso na chéri nanga. Le docteur Garin de Bond. Ah bon, toujours sentir bolingo hein. Le docteur Garin de Bond à Kalembelembe et na famille nanga famille Mavuela. Na batnyoso baebinga na libota nanga na poto partout famba mama ba Modestine Mbumba donc baza tellement belé Nenette Blondine bande ko nanga nyoso ya famille Mbumba ya famille Mbala Mavuela na pesi bombote. Bien maman Maryse mo pesi ba na mbote te. Ah na pesi ba bébé chéri nangai né nanga gogo comme ne gold de bond yeyo nazana e awa. Balé qui n'a mis balé batikal nanda on a pesi bango mbote na linga bango mingi na vivre ka pona bango. Merci maman Maryse pour notre na yo to sepeli vraiment. Merci beaucoup. OK. Bien chers amis internautes, tozo continuer toujours na sujet na biso, tozo tamusa micro partout pour na koyeba point de vue ya moko la moko. Merci. Ouais chers amis internautes, tozaka kana kati ya sujet na biso tozo lobela que kala ba on marié nde bazaki ko bima mais lelo ba sali remarque plutôt sali remarque que eza sous ba on marié te komi ba maman o babala bango ba komi ko bima libanda sans plus tarder nazo benga invité na ngai à kota et puis to continuer pour na lisolo yango. Bonjour maman. Bonjour. Kombo na yo? Kombo na Niclette Botamba mwana mongo loketo pete. Niclette Botamba mwana mongo loketo pete. Si je na biso ya lelo ezali kala tozaki komona ba papa ne bazaki ko bima libanda ba papa ne bazaki ko déconner ko tricher ba maman mais lelo to komi ko mona ke eza susu ba papa te et komi ba maman nde ba komi ko bima libanda yango na pona yo maman Niclette Botamba avis na yo par rapport ya sujet oyo. Bon merci vraiment na question na yo moni ba jeune fille lelo en tout cas bazo bala na loyenge bala pena na loyenge au na kala vraiment bandef mako bala ba ebi famille wana ba nini bani pe bien donc ouais lelo vraiment en tout cas to bala na loyenge
yango ne sala donc yango ne zo causer ba dégâts autant musu mona mutabala comme tricher peut-être tant musu boyeba na bino mobali bien te neti ba pasteur musu ba ko esa kende eza bon ava boyeba na nzote foti tant bobala tant musu fia na bien pe da makambo ye mo za qualité ba bord oya lingaka siko tant musu boko makuna ndako boko ma mbetu kuna boy yawe ya dimi mais tant musu ngane TGV yo kuna tant musu no fula donc yango esinda ke tant musu mabala le vendre te quoi. Donc pour la maman Niclette mabala ce que zo vendre te ça parce que basi to mibal bazo bala na loenge c'est ça. Mais bien sûr bobala na loenge faut bobala faut boyeba na bien. Mais eza pe na ba marié mususu oyo ka basali 2 ans 3 ans bazo fêter anniversaire ya mariage na bango mais na kati ya ko fêter wana malgré na 3 ans na ba vandi avec tout le respect au moins si appelle ça mobile ou soit au mobile appelle ça moi si mais moi si azobi malibanda. Bon, au moins vraiment, Tom Sousso, bo sali Tom Sousso 2 ans déjà bo oumeli moi ça comme matin niveau malibanda me soupe za la kindo que ça normalité. C'est la normalité parce que moi c'est so bali au moins baba la pour na loenge te baba la pour na vie ça pour na libéla. Donc so moi déjà bo sali d'abord c'est que d'abord yebani donc on supporter déjà donc faut qu'on supporter. Donc so moi Tom Sousso moi ça comme dia ko déconner comme bi malibanda donc pour na ngana moi on dit ça kindo que ça normalité. Ça vraiment normalité. Maman Niclette Botamba, est-ce que oyebi que ça na mibali oyo bazali ke avant na mwasi pe baba ne belé mais en occasion ezwami ya bala ya balié a kotise na ndaku mais a kotisi mwasi na ndaku a botise ka bana ba mbala moko papa a changé a commis mutu en l'air a commis ko faire souffrir moi na mwasi nous allons na place ya muninga na mwasi ba balié mais mobile ne azo faire souffrir yepona yo ko lo bani place wana vraiment. Maman nanga omoni problème ezaki bon au moins ba canapé ya kamingi donc monsieur koza la temps mususu comportement na yo moko comportement no mo etindi ke mobali akomati na niveau wana omoni ikoza peut-être comportement na yo moko pour jamais ka mobali akovana ka beton musa bima ou bien komata mususu ko sa mamba buzo baso pendeni peut-être za yo moko. Maman Niclette, est-ce que vous pouvez savoir que vous avez une femme mariée au Bobi Maralibanda, au la caméra, au ebisabango conséquences nini et yaka to conséquences nini ekoya tant moi si au babali azubi malibanda parce que to ebike mamande asimba kandaku mamande aza maître ya nyonso na kati ya ndaku alors mamande a edika kandaku na mobimba siko tant mama akomi ko bima pesa biso conséquences ya foyer wana conséquence ya foyer wana tant mama azubi malibanda. Bon, conséquence on peut ça bon. Conséquence. OK. Bon, au moins les conséquences c'est ça que mobile a samba té. Yo monde moi muto samba. Pour baloba jamais mobile ndumba ka moi ça ndumba. Donc, so monitor musu ke mobile ndebo banda ki azali sou bongoté akomi ko déconner. Donc faut bonde là. Tom musu na prière et simba té. En tout cas, na place ozala ke obimi ozongi su na ndako na ngana on préfère tom musu senga no divorce. Na place que vanda ndako libalo bima ko ya kala ba malédiction. Parce que moi sinde mutame ma malédiction po ya inda azabonga za maître ya nyonso yo yebi. Moni. Donc c'est ça donc boza ba fidèle boza ben fidélité donc bo fingi sa bisoté au monde donc baba la kapona ba loyengete donc so baleza donc bala vraiment pona libela donc so ezo simba te yo ebika nzamba zali wana donc azanzambe wa mawa yo kaka biso ba prière pe et ça la bien na place comme ko déconner mobile jamais samba moi sinde muta samba en tout cas botika ba biloko wana eza bien te quoi. Maman Niclette pardon ceux qui tozongi mukie ceux qui lelo maman Niclette yo obali ke obali lelo maman Niclette ndenge na omoni la oboye lelo maman Niclette abali mwana mongo abali siko mobali na yazo nyokola na ndaku maman Niclette mais non lukana eba donc wana to lobela batute na lobela siko maman Niclette abali ali mobali yazo faire souffrir na ndaku non lukana eba c'est que non ba la sou bien te na mbeto to ndeni. Donc non lukana non bando se poser la question parce que ne bando tozale bien ta ka beaucoup mo de koninga mo fona bando mituna so ke za nini pour aller na za bobo na ebité comme ça coûte za ngotina te mais donc na ebité ngamo na se poser la question non lukana mi yeba donc ezala te ka to kondana er mo mobile pas ko mo comment se poser la question lui ne sait que mobile nga parce que ne bando bozale bon oté Maman Niclette pardon ils ont la question na ngai soki yo mobile na komi ko nyokola yo na ndaku place ngana za ngwana soki komi ko nyokola yo na ndaku ovanda kaka ovandi kaka po kayo mona yebiso ke ngamo ndo se poser la question so esimité na place na kendaka na beti libanda kuna na zongi na ndaku na ba maya malédiction na sengi na divorce.
Ok, maman Niclette, il y a lobby, ceux qui m'ont bali se comporter malamu te. Maman Niclette a vu pour naïe à cause d'un divorce. Alors maman Niclette, moi conseil, na ba maman obazola na ba maman obabala, ba femme mariée obazo bimalibanda, obazo baby sa vie aba na bango, y compris ya mobali na yo abali. Conseil na ba maman obazola na yo sikolo. Bon conseil n'engeza boti ka babilo kwa neza mabe. Omoni, boti ka babilo kwa na yo koma so ndeni kuno komiso ndeni okepe boza sugute. Donc eza bien te quoi. Ndeni. O koma mai ko, eza bien te okekoto ba beti so ngakoto ba beti. So omoni simite senga divorce. Omoni, na place ya moko papa za kuno yokinda obeta kuno bozi bosangisi ba mai na bino. Moi te ke ça propre en tout cas limisanga pona omona bimi. Conseil à maman Niclette. Eza bien te so omoni simite senga no divorce. Na place bosangisa kuna zuma AS, o kuna zuya ya so ya B positif we bosangisi. C'est pas bon. Ok, maman Niclette, moi la mongolo quête pété, botu kolanda bino boyebi, nini bokoki ko tirer comme leçon na maman Niclette botu kolanda. Bon tozo chité maman Niclette. Moi dédicace na 2 personnes, 3 personnes au bazolanda na minute oyo. Bon le ba dédicace na pa na pesa na bana ndaku quoi. De dombo te ngal bosu na pesa na ye moko bedi babi moi ça pembe vraiment et na pesi mbote na président Vincent mobali a pembe mobali kitoro donc oyo boy fa ça mo kiline pas tema na sambe poto nzima e donc na ba onyo se ba yebi ngai na bo sanité Serge na France ba mbote belé donc ba nyo se ba yebi ngai pesi bon ba bizu belé quoi. OK, merci beaucoup maman Niclette Botama moi na mongolo pété le numéro de téléphone est témoin 089 pour so bi plus wala ba mo ba oyebaka 089 20 52 596 ya wana donc merci beaucoup maman Niclette Botama moi la mongolo pété par où c'est ça au caméraman à sérieux continuons merci. Ouais, chers amis internautes, Boti Kolanda intervenant ya moko na moko par rapport ya sujet na biso tozaki na yango lelo par rapport ya ba femme mariée o bakoma ko préférer ko bimalibanda alors bino moko boyebi par rapport ya oyo bati ko loba siko boyebi nini bokoki ko tirer comme leçon par rapport ya makambo to lobeli lelo na koki aussi sa émission OT pardon to koki aussi sa émission OT sans pourtant dire merci à Dieu. Oazo continue toujours ko pesa biso souffle de vie poto za toujours wana liboso na bino pona ko pesa bino ezali bongo ba sujet na biso et puis un grand merci à mon boss Vincent Louise étoile de la presse meilleur chroniqueur de l'année 2015 bino bozaka torieba et merci beaucoup à Alain Sikiti Papa na grâce et à ma chérie que j'aime beaucoup, la grâce, la souriante. Na bien la souriante parce que à ce kaka trop mono a toujours ne sengo. C'est pourquoi na linga mingo benga la souriante, la grâce, la fille à papa Alain Sikiti. Merci beaucoup à Chico Kanga, mon ami, ainsi que à Dierto Congo. Na siko pesa mino tout ba mot place aujourd'hui. Choco frappant, choco mirabolant, facile à garer, poupée Barbie motema ya binomo boyebi to aussi ça te pour la sécurité naie na pesi bongo micro na ngai na bedi tumba Barbie mwana muluba pesi soyi donc poison ezawana mais poison mo pour marater quoi. Merci beaucoup. Nga no pesa bambote nanga na banana daniko ba forme bête noire. Songa mbeba beta kofti ndo kanga masolo. Na bosanité na pesi vie nanga ngwabi mabaya babi ke vie nanga osolo kitoko makasi. Na bosanité vie nanga Jado Lemba fumu ya Zerlon. Vie nanga Jado Lemba fumu ya Zerlon baka na fumu moko. Jado Lemba. En tout cas ya pesi ba gros bisous pesi ozali et na bosanité président ngai. Vesa Chudi babi Vesa Chuluzi. Président na Swike mobala pembe. Faut sentir mon bali comme sentir mon bali apesi ba gros bisous oyo boya sa mokine moko kandi ba lobi ke ba pour la bonzi maté en tout cas na pesi ba gros bisous na bo sanité maman chérie Transibilonda Juliana Kitoko en tout cas Juliana Kitoko en tout cas na pesi ba gros bisous na pesi ba toso bolinganga ba gros bisous pesi nyonso en tout cas na zone seli na zone bien cher ami internaute Boti Kolanda
point de vue ya moko na moko na likambo etali ya basi mabala o babimaka libanda. Et aussi c'est émission bon sans dire merci na coordonnateur président Vincent Tiluis étoile de la presse Mozaka Tsoyeba Binos Bozaka Tsoyeba meilleur chroniqueur de l'année 2015 et na pesi susu mbote na ngai belé na Chamberlain Yakalu grand frère propre Zakatia Mutema na pesi susu mbote na ngai belé à ma grande Titi Akelemono na Katia France et puis mbote na ngai susu belé ya mingi na Nicolette Botamba mwana mongo loketo pete pe merci na ba o balandaka biso merci pe na ba oyo boyoki libanga te mais prochainement na boire bino to pe sa sou merci belé babi na cameraman ya boga cameraman ya sérieux babi mwindu mo atiana e chokote donc mwindu mo netka yo mo bino mo boko ma mwindu ana pe na ba oyo bobenga mingi bozoluka numéro ya Parouz ya Esayo cameraman numéro na ezali 089 78 51 223 o bazana posor benga ezo wana eza numéro ya Parouz ya Esayo pe na Facebook na ya koma Parouz ya Esayo so betika Parouz ya Esayo directement bomona e wana zonksi parole na Bénédicte Esayo. Merci. Merci beaucoup Shekina Lorish Royal babi vrai chéri na ndenge moko tamukiete biso to komi bongo na suka ya émission na biso to pesi bino nyonso obolandaki biso to pesi bino so ba merci pe to pesi bino ba mbote place nyonso ezomi bino ba gros bisous na bino parce que sans vous to kokote ma te poto bito to kolobela banani donc eza pona bino yango to zote ma liboso yango to sengi bino merci mingi na ndenge bo pesi ba tanga bino pona koyoka biso merci beaucoup to pesi bino ba bye to kutani prochainement bye, bye.